micro. Soki Tshisekedi te nani mosusu. Oh! Tshisekedi oza mokonzi. Yo ozali vraiment président ya Congo. Tshisekedi wa Mulumba oza mokonzi. Radio Télévision Ligue Solo, votre émission patriotique animée par DSV. Tenant sur le foot de Wuppertal, accompagné Amis Bouchiri, Papa Carlo, Charlie Kachila, sur la 3W Radio Télévision Ligue Solo. Oya koyoka te matoi mangongi matoi oyo eyokaka te suka nango esengaka fimbudi peuple congolais fungola litoi na yo oyoka mbela soki ezali vrai congolais kwa biso nyonso kuluna ya Tchichi Mokonzi président de la République démocratique du Congo ya Tchichi alongi biso toujours na nsima tozali kokende kwa peuple congolais bakosa yo te na bapie ya mbongo ya Tchichi Mokonzi balinga te bakokende Congo ya biso moko peuple congolais fungola miso di ya Tchichi Mokonzi Congo ya biso moko balinga te bakokende balinga te bakokende. Ah, peuple congolais Congo ya biso. Ah, balinga te ya Tchichi Mokonzi bakoya ebele bakolonga te bayeli biso na bakombo ya bakaka totali kuna boye kombo ya Kagame toloba lisusu boye kombo ya Kabila totala boye kwa kombo ya Kamere totali lisusu boye kombo ya Kengo tozonga lisusu boye kombo ya Kalombo tolobi lisusu boye kombo ya Kiloba toloba lisusu boye totali kombo ya Kinyamina oyo Kiziamina di toyoka Kikyungu Kimbuta Kisombe kuluna bango nyonso lettre K baletre K na kati ya Congo ezali baletre moko oyo ezali kodétruire peuple congolais tolela ya Tchichi président de la République démocratique du Congo il est fait en forme bakoya ebele basuki na 0 80 partis et c'est rallié na Etienne Tshisekedi wa Mulumba l'homme fort peuple eza na nsima na yo esi toponi yo engagement ya peuple congolais epai ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba le président national de la République démocratique du Congo Etienne Tshisekedi wa Mulumba celui qui sera contre nous yende tokokanga yebi oyo azali na biso te azali ennemi oyo azali na biso te azali mobundi vrai congolais sosola Congo ya biso moko ya Tchichi Mokonzi balinga te ya Tchichi kolonga balinga te bakokima mbangu. Ah, ya Tchichi Mokonzi président de la République démocratique du Congo balinga te peuple congolais azali lisusu peuple congolais alobi te ya Tchichi Mokonzi balinga te baletre K ekobunga na Congo. Ah, peuple congolais esika yo zali sepela d'avance quoi tolobi ke oya kozala kote na biso te cela veut dire que tous les cas collabo tokolanda bango de aya Tchichi Mokonzi
président de la République démocratique du Congo, peuple na kati na diaspora biso nyonso obesima na yo balinga te tokozala sima na yo baboya te peuple congolais na kati na diaspora mobimba kwa toponi yo toza sima na yo radio lisolo ezali sima na yo tokoappuye yo à 180% ya Chichi, président de la République démocratique du Congo. Ah! Maboko, merci Nabandeko Nyonso, vous allez kolanda biso sur la 3W Radio Télévision Lisolo, ezali toujours yabino combattant de la cause nationale, DSV Diana sous le photo de vous pertel, moto toujours na kati ya bato. Ya solo bandeko lelo na yeli bino thème ya elengi otolobaka likambu ya mboka otosali kolobake peuple congolais il faut azwa responsabilité na ye na maboko likambu ya Congo ezali teke moto mosusu aya kozala responsable na yo mwana mboka esengeli na yo congolais ozwar ba responsabilité na yo mpamba te yo lingaki obotama congolais te menzambe nde mutu asalaki yo congolais yango tolobi ke peuple congolais esika nyonso tu yo zali mutu amemela yo idéologie oyo ya kokufa te nalobi idéologie oyo ya kokufa te pamba te ba idéologie mosusu elobaka na yango mesalaka réaction te esalaka pe eloko te alors peuple congolais ba idéologie oyo ya kokufa oyo ya kopola ya solo tokoyoka yango lisusu te si tolembi na matoi na biso ekomi kotia solo pe ekomi kotia mulunge na matoi mais tozali toujours na idéologie moko oyo peuple congolais azali kolanda partout dans le monde entier esika bino bozali kolanda idéologie moko ezali des élections bayiba te ya Chichi akolonga pamba te tolobi ke ya Chichi azali ko cantonné azali vraiment na kati na Congo o bozali koloba ke ato tuni mwana botami lelo na kati na hôpital akoyebisa o ya Chichi olia benga ye koko Chichi mais akobenga ye toujours ya Chichi mpamba te wana ezali ba inspiration ya nzambe o ya che kati na ye yango tolobi ke ba peuple congolais tozwa responsabilité na biso na maboko Congo ezali ya biso Congo ezali ya yo ezali ya ngai ezali ya mutu mususu te ya ba étranger te mais tout d'abord ezali mwana ya Congo ndenge tozali awa na kati na mikili na mpoto tomonaka tout d'abord ezali bana ya mboka esika yo fandi na kati na Allemagne tout d'abord ezali ba allemand esika yo fandi na France ezali tout d'abord ezali ba français bana mboka oyo bazali originaire français oyo fandi na mboka Belgique lolenge pe oyo bafandi na kati na mboka ya Hollande yango tolobi ke peuple congolais na moment oyo tozwa ba responsabilité mpo na kokumba mboka na biso tozala na réussite et non échec oyo alingi alia mbongo ya makila oyo alingi alia mbongo oyo ya salité ya 8 millions plus de 8 millions de congolais oyo bazali kokufa oyo bazali ko violer jour et nuit yo ondimi ozwa mbongo osomba bandaku osinvestir na makila ya ba peuple congolais yango tozali koloba ke peuple congolais lokola bayebisa biso na bamindele on ne réveille pas un chat qui dort mais radio lisolo toujours etelemisaka ba peuple congolais pona ko benda bango matoi mpona ko fungula bango misu kolala te ndeko oyo nyonso zali kolanda radio benga bande koloba ke DSV bandi radio lisolo bandi pamba te na koloba makambu oyo etali mboka ya Congo na banzi bande ko makambu ya mboka ya Congo tozali lisusu na posa ya kobenga chinois te kobenga moto te mais zali problème na biso moko ba congolais na banzi bandeko tolobi ke tous les congolais to bazwa responsabilité ya Congo na kati na maboko na bango ya solo bandeko tomoni ete ya Chichi o tobengi ye yaya batu misusu babengi ye papa batu misusu babengi ye koko mais kombo pesaka bien na monoko ya batu ezala mwana moke ezali kaka ya Chichi tala ya Chichi ndenge babengaka omoni kombo ya nzambe babengaka ye yaya omoni pe kombo ya Chichi
Batu pe bakoma ko benge ya chichi mais nzambe bakomparaka ye na mutu ya mokili te mais tozali kaka kolobake ye pe kaka mutu nyonso tu ya chichi ndenge bayemba oya ya Yesu ya Yesu ya Yesu ya nanga Yesu lo bandeko wana bayembelaki Yesu pamba te azali mokonzi ya bakonzi mais ba peuple congolais na miniti oyo basali koyemba ya chichi zongisa na Rwanda oh ya chichi yoka bandeko wana ezali toujours moto atindi composition ya nzembo wana bandeko est-ce que boyebi moto composa nzembo wana boyebi te nzembo wana ewita vraiment na likolo ekitike no zongisa na Rwanda kuna na baswahili to na bakina Rwanda balobi na kina Rwanda soki nini bandeko bino bosili koyeba ya solo bandeko tolobi élection na kati ya mboka ya Congo mboka oyo bapimela peuple congolais liberté d'expression bapimela peuple congolais démocratie bapimela peuple congolais mabele na ye mpe banyokola peuple congolais ya chichi alobi te nazali kokende degré ou de force Hippolyte Kanambe doit partir alors na kati na poto cri de guerre Kabila dégage toujours ezali cri oyo ba combattant ba résistant mpe ba panzi na kati na ba radio oyo ba sali ba combattant ba botama na kati na mikili bandeko tout d'abord na koyebisa bino ba radio nyonso tu oyo eza na kati na diaspora oyo panzaka sango bango nde mutu babimisi ba combattant bimi nulle part combattant abimi na ba radio oyo tout d'abord ezali tous les radios ezali kolobela likambo ya mboka il faut ko féliciter yango il faut ko soutenir yango na ba moyen nyonso oyo bokozala na yango na ba intervention na bino na matériel na côté finance ezali ko dépendre bino pamba te musala oyo bandeko ebele bazali ko sala ya ko panza sango bazali ko zwa temps pe ba risque esengeli na bino bosunga mingi mpamba te makila ya 8 millions de Congolais ekobatela bino mpe eko sepela esika bango bazali pamba te batali ete radio lisolo ezali ko ganga butu moi mpona makambo oyo na biso to kufi mpona makambo mabele yo ndeko oyo okukucha mwa loboko na yo 8 millions de Congolais bako loba mpe bako sepela esika bango bazali ya solo bandeko lelo tozali koloba makambo oyo na kati na ba élection lelo tozali tomoni na kati na ba site pe ba biloko ebele 80 partis oyo esi rallié na IDPS bandeko 80 partis oyo balobi ke papa na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba biso to se rallié na yo tolingi mboka na biso ekende na nzela ya malamu mais 80 partis oyo bandeko baye ba se rallié na IDPS bandeko ba poser aucun problème que non voilà tout d'abord il faut to kabola gâteau otozali ko benga na banzi bandeko Congo ezali lipa ya mama poto te lipa ya mama poto te olamuki na tongo yo wana kei osombi to yebaka te soki mama poto ezali okomi osombi lipa no ya baka 200 ou bien lipa no soki ya baguette ya mama poto te Congo ezali lipa mama poto te Congo pe ezali bilanga ya ndunda ya batu te Congo wana boza ko benga Congo wana ezali bilanga ya ndunda te yaka kota buka ou bien ezali zamba ebotaka yango moko te Congo ezali ya ba Congolais ezali likambo ya kokabola yango te yo zwa ndamu ngana zwa ndamu te ata kutu pizza yango kolo pizza pe azalaka te ata kutu pizza yango yo sombi pizza na yo ou bien pizza ezali ya bato yo yaka keno bakatelo pizza ngo est-ce que Congo komi lokola pizza bokataka ndamu yo zwa kota Kivu yo zwa kota Goma yo zwa kota Kisangani yo zwa kote ya Manyema yo zwa kote Congo ezali pizza te bo banda kokata bomona pizza bakata yango combien ezali Congo te Congo ezali mboka oyo eboti bato kolisi bato mboka oyo nzamba pesi biso mabele wana ezali pizza te babanda kokata katango kota Kikwiti bakateli banani kote ya nani bakateli ba Suédois kote bwe bakateli ba Finlandais kote bwe bakateli ba Hollandais kote bwe ba Belge non Congo ezali pizza te bokabola Congo te lokola bozo kabola ndambu pobo tonda ba peuple congolais batika na eloko te non ba peuple o tozali koyebisa bino ke ba homme politique soki bobanzi Congo ke koma pizza
Tant mususu bozoye ba kombo wana te pizza, boka bolango ndamu keba pizza wana oyo kolia eko boma wana mungongo. Pamba te bako katelo pizza kote ya mabe o ebomi na mungongo. Kongo za pizza te, Kongo peza gâteau te. Oyo anniversaire mutu asali ba cheche ba biloko babanda ko katela mutu ndamu non. Congo appartient aux Congolais. Alors bandeko 80 parties wana eye bandeko ba poser aucun problème. Bandeko lelo toko yeba batu oyo Vital Kamerhe oyo toko yeba Kengo wa Dondo, toko yeba ne Mwanda Ntemi. Na banzi bandeko mususu wana soki na bosani kombo batu wana bandeko bolandanga na kati na bokebi to yeba ennemi ya peuple congolais ali nani. Na boko toucher ba nationalité ya batu te. Na ko toucher te ba nationalité. Bandeko depuis quand oyo toyebi ke Etienne Tshisekedi wa Mulumba azalaki na opposition. Pe tokoyeba depuis quand oyo Vital Kamerhe to Kengo wa Dondo akoti na opposition lisusu tokolinga toyeba yango. Tokolinga toyeba yango bandeko bolandanga na kimia nyonso to. Tokolinga toyeba yango. Bandeko soki Kengo wa Dondo, soki Vital Kamerhe ou bien na Mwanda Ntemi oyo azali mwana musala bango azala na mbongo te bilanda oyo azali kotia trouble lisusu ye wana bandeko bafandaki na kati ya parlement tangu bazalaki ko voter ba loi nyonso to. Est-ce que peuple congolais mituna boyokaki parti ya Kengo wa Dondo elobaki ke non ba loi o eza ko bima na parlement soit ba élection o ezalaki premier deuxième tour ba boyi bomona ki parti ya Kengo wa Dondo ba telemaki na nzela ba marchaki soki bomona ki bandeko boko benga boye bisanga ba parti ya Kengo wa Dondo o telemaki na nzela Kabila ko lala boye ba changer loi ba ko sala boye ba changer loi ba manifestation tout eza ko salama soki bomona ki parti ya Kengo wa Dondo. Alors bandeko na ko yebisa bino pe lisusu ba loi ezali ko changer, ba tuerie ezali na kati na mboka ya Congo, bazali ko boma. Est-ce que si bomona parti ya Vital Kamerhe ba telemi ba se soulever na pouvoir ya occupation pour ba lobate et que trop c'est trop, il y a trop de morts na kati na Kivu, na Bazaïr, na Kinshasa. Est-ce que bino si bomona parti ya Kamerhe et telemi pour ko revendiquer na pouvoir ou ezali en place bandeko ezali pe kaka mituna tosali ko kende na bino mpamba te lelo nazana mwa kanda ya kosakana te pamba te buzo bana makamba Congo biso oto tia vina biso vaincre ou mourir baboma biso pona Congo mais bandeko na biso batikala obele na kimia ya solo histoire bako chanja kango ata mokolo moko te ekotikala toujours que DSV alobaka pona mboka. Abongo yonde ko zali kolanda ngai okozala kaka moto ya koyoka kaka okoyoka kaka mboka pe ezokende bazo lala kaka Congo bazo violer kaka Congo yo koyoka kaka mawa tiwa pi Congo ekende bandeko soki na yebisi bino lelo oyo drapeau ya ba Rwandais comme ko telema na kati na Kivu baza koyemba hymne national ya kina Rwanda bandeko mboka tala ndenge mboka ezali kokende mais peuple congolais afandi azali kozela ke bayebisa ye batangisa ye ABCD na banzi bino oyo bozali kolanda ngai na kati na radio bolekinga mayele bozali na mayele bozali na ba diplôme na bino bokenda na ba université ya Kuala Lumpur so ya Singapore ya Paraguay to ya Uruguay bokenda mais makambo nazali koyebisa bino il faut bochengo na mutu po ezali makambo ya mboka ya Congo. Na banzi bandeko makambu o tozali koloba ezali makambo ko sakana yango te. Tomoni bandeko ba loi ezali ko changer, bazali ko boma bat na kati na Kinshasa. Tozo exemple soit disant que balobi chef spirituel na tikala komona te ke muto azali spirituel azala na lokoso ya mbongo azala mabaluka ntangwa toyebite. Chef spirituel lelo to finga be église chrétien o ba pasteur boy ya bongo chef spirituel ya Bundu dia Congo. Est-ce que si bomona ba militant ya Bundu dia Congo bazaliko tele mandenge ba changeaki ba loi nyonso surtout na kati na Congo ya ba constitution
Si boyoki parti ya BDK, ya Bundu Diamayala, si bomona bango ba telemi balobi ke non, en tout cas, lokola bazali ko changer ba loi du jour au jour, biso il faut telema na pouvoir oya occupation. Tomona bango ata mokolo moko te, ba loi ezali ko changer peuple congolais timbela yebela vision congolais, yebela vision. Ba loi ezali ko changer jour et nuit. Ni mwanda ntsemi atikala koloba. Ni kengo wa dondo bandeko atikala koloba te. Ni soki mwana ya Mobutu atikala koloba te. Tout le monde wana bandeko toyoka kaka. IDPS manifestation moko boye ba boyi loi boye bata militant IDPS babimi babimi babomi muto IDPS si boyoka babomi muto IDPS parti ya Vital Kamerhe soit basali ba revendiquer que non ezali violation que ya droit de l'homme boye rien baboma chebe ya awa bomona ba parti wane bima te. Kaka IDPS kaka mutu eyaka kobima eichaka makelele babomi bata IDPS bakombata IDPS ba militaire IDPS bandeko na yebite bato wana na tango wana soki bazalaki wapi ou bien bakendaka vacances bayebaka makamba Congo te peut-être wana Ami Bouchir mutakoyeba peut-être bato wana bakendaka vacances bayeba makamba Congo te. Pour tout ce qui passe au Congo, un leader congolais et un leader de parti politique, il faut bon agissement à regard ya pouvoir ya en place. Il faut à se soulever na peuple na ye ou balanda kaye étant que leader que voilà que ba boyi loi boye binonyo surtout bisonyo toza d'accord te allons à l'arrêt. Wana siko bandeko okomona bato ya ba parti na tuba kokende po ba boycotter eloko moko. Mais bato to mona ka ba parti wana basala ke loko te ba boycota ke loko te. Bazaka ka wana kaka ba changer loi bazali. Ba bomi bato bazali balobaka te. Mais Etienne Tshisekedi IDPS ezali toujours en motivation. Mais lelo bandeko bomona kaka directement bo ba parti wana bimi. Est-ce que eza ba parti vraiment ou bien eza mascarade? Bit na bango ezali nini na kati ya ba masolo wana peuple congolais koza na mémoire courte te hein? Benda bilili bit ya bato wana ezali nini na kati ya ba masolo wana bomeka ko benda na bilili bit ya bato wana babomi bakoloba te basali bakoloba te bit sikoyo ya bato wana ezali nini yango siko motuna nazali kotuna na bandeko bit ya bato wana ezali nini ba changer loi réaction te babomi réaction te lelo ekomi tour moko na élection ba voter kengo adonda zalaki wana na parlement tango baza ko changer bazalaki wana bango nyos ba ne mwanda ntemi mais bazalaka opposant ou bien bayaka ko sala théâtre na bango peuple congolais tala bale na tikeli bino na maboko esika oyo na fungoli ligne congolais nyonso tu azana makanisi ya malamu pona koyebisa ndeko na ye peuple congolais à prendre Congo en charge bandeko azo ba disposition li na biso to fungoli moto nyonso tu aya kopesa point de vue na ye tokosala na bato lolenge kani. Est-ce que bazali vraiment parti ya opposition ou bien bazali kosala théâtre? Parmi bango il y a des mangobo ou bien il y a des sans soucis ou bien il y a des crocodiles nzombo na kati na bango malgré bande qu'on a biso basala ka musala bango ya théâtre mais batona basali ko sala nini peuple congolais toujours au lali ozali ko comprendre te. Il y a d'autres congolais au basali ko lia mbongo makila ne touchez pas ya nani ne touchez pas nani Congo ezali ya biso muto ko bangisa moninga te pamba te Congo ezali ya biso bolinga te Congo ezali ya biso muto ko bangisa moninga te. Nani akobangisa ona kati na mboka na yo? Oh, makambo eza pasi quoi. Soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. Makambo vous est confiée eza pasi quoi. Délicate et demande beaucoup de tact. Prêtre et pasteur, vous venez certes pour évangéliser. Mais cette évangélisation s'inspire de notre radio télévision li solo. Les intérêts de la métropole.
Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpunu, que je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Votre connaissance de l'Évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple, « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Il est plus difficile pour un riche d'entrer au ciel qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, etc. Vous ferez donc tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel. Les soutenir petit à petit pour qu'ils ne se révoltent jamais un jour. Les industriels et les administratifs seront obligés de se conformer à ce que je vous recommanderai, à vous prêtres et pasteurs blancs, de temps en temps, pour vous faire craindre, de peur de courir à la violence, injurier, battre. Il ne faudra pas que les nègres ripostent ou se nourrissent de vengeance. Pour cela, vous leur enseignerez par tous les moyens et vous insisterez pour qu'ils suivent l'exemple de tous les saints qui ont tendu les joues, qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu les crachats et les insultes sans tressaillir. Il faudra les décourager et les détacher de tout ce qui pourrait leur donner le courage de nous affronter. Je songe ici spécialement à leurs nombreuses fétiches de guerre qu'ils prétendent ne point abandonner. Votre action doit porter Radio Télévision du Solo afin qu'ils n'hésitent point de nous saluer. Quand le commandement du Père est en contradiction avec celui des missionnaires, qui sont les pères spirituels de leurs âmes, vous insisterez particulièrement sur la soumission et l'obéissance, même aveugle. Cette vertu se pratique mieux quand il y a absence de critique. Apprendre aux élèves à croire et non à raisonner. Ce sont là, chers prêtres, pasteurs et compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez sans faille. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres et textes qui vous seront remis à la fin de cette séance. Vous verrez donc ce que je recommanderais à vous, prêtres et pasteurs blancs. Évangélisez les Noirs jusqu'à la moelle des os, afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Faites-leur réciter chaque jour « Heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux leur appartient ». Convertissez les Noirs au moyen des chicottes. Gardez leurs femmes à la mission pendant 9 mois, afin qu'elles travaillent pour vous. Courtisez-les s'il le faut. Et exigez ensuite à ces convertis qu'ils offrent en signe de reconnaissance des bonnes viandes, poules, coqs et œufs, chaque fois que vous visitez leur village. Faites tout pour éviter que les Noirs ne deviennent riches. Pour ce faire, chantez-leur chaque jour qu'il est impossible à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, paroisse, procure. Transformez vos missions ainsi en de gros centres commerciaux florissants et aidez légèrement les pauvres pour encourager d'autres blancs à investir régulièrement. Demandez aux Noirs de mourir de faim et vous autres vous mangerez 5 fois par jour. En plus, que vos ventres Radio soient toujours pleins de Télévision bonnes choses Solo, et que vos bouches votre exhalent partout émission l'odeur des oignons. patriotique, animée par Instituez pour ADSP. eux un système de confection qui fera de vous de bons détecteurs. Merci papa na biso kuna mayamba na Regina le yembo ya kitoko esika tozali kokoba se kokoba pona kopasola mpoke ya solo bandeko lelo tozali na miniti ebele te
toko lekana na lombangu pamba te tofungoli ligne na biso oyo bandeko bokoki kozwa biso na nzela ya telefone bandeko oyo balingi kobenga na nzela ya telefone bakoki kozwa biso na numero oyo 001 210 880 49 13 bandeko bakoki kozwa biso na numero wana direct soki bobengi na kati na radio lisolo ndeto ya mbibino toleki na lombango topesa oya biso Amisi Bushiri ye ayeba kopasola mpoke peuple eyoka pe ezwa mayele papa na biso Amisi Bushiri topesi yo maloba eboto atako na ebina nini la kisite. Bonsoir papa Diana sous le photo eboto papa na ngai matondo mingi na ba papa na ba mama ba ebanson bazali kolanda radio lisolo na poko ya lelo nazali na esengo mingi na motema ya koyoka ma emanson papa Diana sous le photo auti ko tatola oyo auti ko manyola na kati ya poko ya lelo na kati na radio lisolo ezali makambo ya ntina na pesi merci na ba ebanso ba mbesa na bo meseno mikolo miso koyoka ezala na ba radio misusu ya resistance koyoka makambo etali mboka pamba te mokile sala maka na liloba soki toyebi biso banso koloba nde bonzela ya libiki na biso ekoya na masolo ya poko ya lelo papa Diana Sulufutu atelemi alobi lelo to telemela pe toloba likambu ya responsabilité ya peuple congolais biso ba peuple congolais biso ba autochtone biso ba kolomboka tozwa responsabilité na biso to simba mboka na biso na maboko pona koluka bonsomi bandeko na ngai ezali mpasi mikolo miso mizali koleka ya komona congolais azali kotika responsabilité na moto moko responsabilité ya Congo ezali affaire de tous moto moko taka koloba ngai na kobunda te pamba te ba misusu basali muto azali te pamba te ba o balobaki na kobunda te to Arma Tungulu azali aujourd'hui bazali déçu ba o balobaki ba kobunda te po ndeko Shebe azali bango bazali déçu ndenge moko pena ba o lelo bazali koloba na kobunda te po papa Etienne azali bokozala déçu. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Lelo ezali likambo ya kotia mayele mabiso na maboko ya bato basusu te. Mikolo ekomi ya kotanga. L'heure est grave. Soki moko na biso alobi na komi ya kiti ya moke botala nzela oyo bonsomi ekoya na lombango penza. Soki moko na biso alobi na komi mopanzi sango lokola papa Diana Sulufutu botale sika bonsomi pe libiki na biso ekoya kasi soki moko na biso alobi ngana kufeli bisengo ya mokili oyo atiki mabele ya bakoko na ye na maboko ya bapaya botala esika oyo boumbu na biso ekokoba bekokoba soki tosangani lelo tozali koloba likambo ya responsabilité eli koloba tete tozwango bongo ezali likambo ya bato basusu toloba ke likambo papa Diana lobi etali kaka baye bazali okati ya ekolo biso bato tozali libanda etali biso te baye pe bazali na kati na ekolo soki bango pe balobi makambo radio lisolo ezali komanyola lelo etali bango te etali kaka baye bazali libanda ezali libunga likambo ya Congo etali biso banson pamba te yo moto okoki koloba tete na lingi nzambe soki olingi moto oyo ozali komona te nzambe amonanaka te asali ete na nzela ya moto oyo azali pembeni na yo ayeba komonana elongi ya nzambe ezali na moto oyo azali pene na yo soki tondimi bongo kasi ndenge nini yo moto okoloba mokolo na eyengalaki losambo soki olingi kobondela moto azali kokufa te le peuple congolais est en danger la population congolaise souffre soki oboyi kondima ke population zo souffrir alors ndeko langa tika pe kosala losambo okoki kozalaka moto ya losambo soki ondimi ke nasengeli natelema na ngwi mpona bundela bamama oyo bazali viole nasengeli natelema na ngwi mpona bundela bana na biso bazali kokende kelasi nasengeli natelema na ngwi mpona bundela oyo ezali spoliation ya barichesse ya mboka na biso
moto azalaka na mabele mibale te, moto azalaka bobele na mabele yoko, mabele oyo ya biso ekufi, mabele oyo ya biso ekpei, mabele oyo ya biso etondi makila ya bandeko na biso bamama mpe babali oyo bazali kokufa mokolo na mokolo. Ndeko esika yo ovandi okotika Congo na pasi encore combien de jours, okotika Congo na pasi encore combien de mois? Le Congo t'interpelle, le Congo t'a tout donné. Congo epesio nyonso, Congo epesio mayele, école gardienne, école primaire, école secondaire, université, Congo mutu epesio. Kasi yo lelo ozali décider ya kozongisa nini na Congo? Égoïsme efutaka te. Congo epesio nyonso. Alors lelo Congo ebengi biso lobi pasi ezali. Moyibi atelemi, moto mabe azali na kati na mboka. Moto na moto asimba mopanga esika ya azali, peut-être toyeba kobunda, peut-être toyeba kozongela ekolo na biso. Responsabilité tozali koloba lelo na kati na radio lisolo, ezali responsabilité oyo moko na biso esika ya avandi. Aloba te responsabilité wana na kokende kosala ngo kaka soki na ke na Congo. Non, toyi kobanda responsabilité wana esika mwana moko avandi. Baye bazali kosala ba conférence basala, baye bazali kosala ba marche basala, baye bazali koloba na kati ya mabota pe baloba. Tolemba te, toloba te tokomi na suka. Ah, il y a tout qui à gauche, à droite, et la guise qui est sous qui mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Tant que tu commences à pembe ni asuka, n'étant wana batu balembaka, même bato basambelaka. Et le bamini ni asuka mukili, bomo la bala mike bato teya, bato bele baroboka bible, bato masubu moni, be phénomène bele ragaga na suka ya likambu. Biso pe toza na kati na komba. Souka ya likambe komi ko poussa na mingi balembi mingi balobi c'est fini terminé a kolongwa na élection bande kolanga élection oyo wapi oyo ezali koleka lelo na kati na mboka na biso ezali maponomite oyo ezali koleka na kati na mboka na biso ezali fraude. Et quand le pouvoir prépare la fraude, l'opposition prépare le soulèvement populaire. Tokoki jamais kopela to lo bato vandi na biso to la élection ezali déjà mascarade, ça a déjà été truqué d'avance. Donc biso siko to vandi to lo banini to répondre na ba mama na bato nyonso bazali violer na kati na mboka to ko yebisa bango to lobi na bango boss de la le 6 décembre. Non, biso to lobi c'est aujourd'hui ou jamais. Soki to prendre ba responsabilité na biso lelo to ko bangisa munguna ata zali na posa ya kotricher te. Pona kozonga na mwa masolo ya pokwa lelo na biteni nyonso to papa dia na lobi na landi na moko oyo ya tatoli na likambo ya lobi ya bandi ya lobi ndeko ne mwana nsemi alobi ne mwana nsemi ngelo na koloba ezali mawa mingi na biso ba congolais pamba te to comprendre kaka na sima tozalaki ngai na ndeko don pe evita kanga je crois to saki na émission to lobi ne mwana nsemi za muto il faut omoni na métro net na Bruxelles to na Paris. Au moins na métro doit tindikaye alekana po ateki mabele ya mboka mingi bakoti balobi ah non makambo wala bo interpréter mabeba bibisi ba définition belé ya français na prometadi na bi une chose na lobi eza balle de chauve, c'est-à-dire que bato so bakati basuki robota bato mabandi pe ba oyebana na lobi makambo yo suka na oto oyeba na fin août pamba te na fin août bato nyonso bakozala obligé mwana ko ezati parce que ba fichier mission na sala ki ezali batu tuba ozala obligé ba se positionner mutu na mutu tokoyeba place wana position ya moko soki mamuto lobi eza ya lokuta pour à l'époque batu boyi kondima loka ba fanatique ya bundu dia Congo sans qu'on réfléchir bandimaki na bango ngate ba pesa ngai ba kombo nyonso tout d'oiseau. Mais lelo oyo papa dia na lobi awa bandeko na ngai to suki wapi ne mona tsemi tango uti kokutana ya à peu près x temps na kata ba réunion na bango na Vital Kamerhe alobi na Vital Kamerhe alobi eloko nini nga ko espérer soki na soutenir Vital Kamerhe qui répond alobi lokwa ni mamotali mboka au ministère ya intérieur. Moi je me pose la question nazomi loba mais tant on me demande le ministère de l'intérieur ou bien Kamerhe bayokani a diriger le ministère de l'intérieur. Moi je crois qu'il y a une erreur terrible pour la bateau bazobi benga lobby ba dirigeant pays pour les monatemi za Kamerhe soki ba batcha ngo président. Bonjour, on a déjà conception de ya pouvoir. Il y a un mutu, na roto ministère, mais sur base de quoi? Tant que bazo ya bazo bala Tshisekedi a négocié. Mais bino moko nanu, bozo négocier na banani lorsque à 2 ou à 3 ou à 4, bozo trancher mutu à la ministre, mutu à la ministre. Et ça mawa mingi. Na mutu oyo azali plutôt père spirituel aussi d'une église.
ake kozwa décision comme ça na soutenir moi moto azane rwandais aza étranger pour nga nazwa fonction et ça un peu regrettable et ça malheureux de un de deux tangu ne monate me wisi lettre na ye oyo kosala justement émission na ngai la fois prochaine lettre ne monate mi oyo banso boyebi oyo bato bazwi batangi bamoni makambo akomi na kati eza na mo mawa pe na bankokoso mingi batexte na ye tangu nga na tangi nazomona azoloba que on ne peut pas contredire le pouvoir d'un peuple. Ce peuple déjà a manifesté volonté pour bolingone na mutu, yo doit contredire. Mais lui-même il est en train de le faire. Pambate Soukado s'est positionné clairement par rapport à choix et peuple. Au peuple à Saponi, ya titi pour la maponomie, ya za koloba que oh non, il faut choix et peuple ba contredire. Mais lui-même il contredit. Parce que lui-même n'a lettre dans l'habitude de contredire, mais n'a pas action naïe à d'aller contredire. Yango na ino le bateau quand on est ni chaud ni froid, Dieu va te vomir. Yango na moni lelo na bundu dia Congo, na bundu dia Mayala et koti ki pelekese. Bateau pele na zako sola na bango bakima mingi balinga suko solo te ba obi ono yo ba batindika ne mona temi. Na répéter yango lisusu lelo na kati na radio lisolo o mona linga ne mona temi na métro tindika ye. Tindika ya limwa parce que ça la bamboka msusu beti papa dia na lobaki jour wana lobi na bamboka msusu ba arabe ezali likamo mabele bako pendre yo on ne rigole pas avec la terre quand on commence à soutenir makambo eza tinate mutuala il mérite la disparition pour aujourd'hui nane monatemi nakunda batware na bagafiche les autres baza na même panier on ne peut pas soutenir quelqu'un surtout fini ba caméra de tiki ba monatemi to ça ba 2 poids 2 mesures tous ces gens là méritent la disparition. Mais on est dans ma campagne émission, on a autant que la bino lettre, et puis on devait ensemble. Bateau a la même lettre que moi, pour regarder exactement pourquoi il a écrit ça, et puis qu'est-ce qu'il demande aux gens. Deuxième chose, dans ma campagne pas dire dans lobby, à part l'Ikambo Etali Nemonatemi, à lobby, bah, parti, on a baza banani, l'Ikambo Etali Kengo, na mouvement naïe. Mais l'Ikambo a positionnement, papa dire dans sous le photo. Ces gens-là, ils se positionner. Moutou Ayebi qui est Kengo, par exemple. Ayebi qui sera au chômage. Toujours promettre Kengo à recours à chômage. Il va prendre 4 net dans la porte à 4 à chômage au Kéo Zimbo à chômage. Kengo te retinde à chômage. Il le sait. Il n'a pas se positionner. Pour ça, la création de moi, ceux qui président au Parlement, les sous ceux qui à Sénat, pour abimata moi PDG, ceux qui à Nini, alors il y a Kengo à Sali Makambuya UFC. Donc, c'est tout simplement pour Ayebi qui est autre le 6 décembre, et ça dit que, Batouana surtout va disparaître. Ils ont démoli le pays. Première chose, Bakengo Bayebi, et ça dit qu'une fois nous sommes au pouvoir, nous allons dissoudre le Parlement. Deuxième chose, la Constitution va disparaître. Voilà, on a le débat propos grave, mais je vous dis, c'est le projet où ils allaient à niveau et IDPS. On va faire dissoudre la Constitution parce qu'il faut maintenant voter 2 constitutions. Soit Constitution à Louabourg 1964, amendée et améliorée, soit Constitution à la Conférence nationale souveraine, amendée et améliorée. Voilà 2 constitutions Union pour la démocratie et le progrès social, à quoi il y a une table pour le peuple à un référendum. Nous devons voter une constitution qui a été élaborée par le peuple congolais. Il n'y en a que 2. La constitution de Louabourg 1964, avec le code de droit civil de 1967, et la constitution de la conférence nationale souveraine, il y a un demi ballet par le peuple, 65 millions d'habitants, va voter au Balingi, IDPS au Balingi, le parti au pouvoir à Kenango lobby. Donc, Kengo Bayebi danger wana. Donc, on n'a rien du tout. Ils n'auront rien. Ni le Parlement, ni Sénat, ni Constitution, il n'y aura rien. Tout va disparaître. Ndenge a délige Salamaki, ne peut pas négocier Salama. Yango peut pas dire que tant aux manifester. Moi, aux tout na motuna kitoko, ba parti wana. Ba rosuka wapi, topé Salami pourquoi? Et Salami justement pour pas sauver la peau. Ba sauver moi lipa, ba luka moi pondu, ya roli à lobby. Mais ba on a la place, moi roté na république, ou à Sikatoyali ko créé. Na sukina nouana, papa dit na zone selo matondo. Eboto papa na biso amisi bushiri na le kanepa papa na biso Karl toyoka ye lisusu intervention ya motuya otokoyoka zwata na yo osolo na peuple congolais eboto matondo papa Diane mbote na mopesi ngai maloba na pesi ndeko bushiri mbote pe na ba auditeur auditrice ya lisolo na pesi ba mbote mingi na ngonga oyo eza matata makambo oyo di notre côté sokota les opesa mawa na kote nini papa Diane na bandeko oyo mingi bazwaka chance pa privilégiaka bango bazwa ba bourse na kotanga kombo ya moko to mibale ba boshab batulokwa ba mende me botala niveau ya mutuna bango esika ezali ezolakisa ke ba bourse oyo batu mosusu mutu ameritaka me lokola ndeko na ye moko soki songolo ayebanaka na ndeko moko songolo
ba privilège kanzo kande ba chaka bazo baba na poto po ba ya koboma lobi Congo. Donc ezali vraiment mawa na sepeli mingi ndenge ndeko Bushiri awati koboma ko pasola mpoke na minito en tout cas Papa Diane et puis na temo awati kobwaka lelo tozomona ke ba masque komi ko kweya ngai na kobeta sete mingi na bato yo bauti koleka na constitution na bango bauti kosala na Liège. Bato wana bakendaki na Liège basali constitution na 2006 bakene élection mokonzi na bango alobi ke accepter l'inacceptable. Toyebi tina nini peuple congolais avotaka MLC. MLC aza na problème moko grave. Problème ya MLC ezali problème ya disparition parce que eloko peuple apesaki ba voix bato ya MLC ba concrétiser yango te. Slogan na bango ou bien prétexte na bango ezozala nini toza na minorité. Papa Diana na ofungola entre parenthèses moko bona ofungola parenthèse moko pe na okanga yango kalate na koloba omoni problème elekaki ya constitution va changer ki wana ya makambo élection comme na un tour. MLC aza premier parti oyo aza na parlement. Lokola ye ayebaki malamu ke loi wana na parlement koleka bango bakoka ekokanga yango te maele nini bango balingai basala balingai bakende na peuple souverain yende alingaki a manifester libanda yango elingaki permettre ke ba bloquer yango. Donc MLC aza complice bayebaki eloko bakojouer. MLC azali complice ya loi oyo lelo ye azobelela pona nini ye abelelaki na peuple te o peuple amandataki bango na kati ya parlement po baloba na kombo na ye bakokaki kokende lisusu babeleli na peuple ayebaki ndenge nini akokaki koloba yango po tomonaki yango na Sénégal. Wade aluki a changé opposition azalaki pe na minorité na parlement mais opposition siko akendaki abelela na peuple atelemi Wade azongisi loi wana yango wana omoni esikana na kolobaka eza mawa mingi na bato mingi bakoloba soi disant baopposant ya lobi awa baza kolobaka baza baopposant bayebi eloko bazosala na parlement te et puis soko otali comportement na bango na kati ya parlement lokola batalaku ntango namonaka na kamwaka mingi comportement d'abord ya un député koki kozala lokola badepute oyo bazala na parlement te yango wana omoni Congo ezokende liboso te mpona bato ya lolenge wana. Donc ezali lelo oyo likambo ezali il faut ko laver classe politique congolaise parce que na mutu na bango baza na éthique moko politique te donc morale eza na bango te bango eloko baye ko s'enrichir bango moko. Likambo oyo tokei awa na MLC, INC, IFC, BDK Papa Bushiri auti koloba makambo wana Papa Diane bato wana eloko ezobangisa bango ezali disparition mais bundu dia Congo na yebi kia coexister na ye po aza na badepte na ye azali na ye secte dini moi groupe moko religieuse oyo ye akoexister toujours mais na ndenge nini parce que ekozala pe na bandimi mosusu bakoperdre foi na bango na kati na bango mais ezalaka toujours na bayo batikalaka na kati mais mawa ezali na bayo bazali bayimboka bazali kokende na kati ya lingomba oyo eza koluka eboma etuka na bango eloko nde ezokamwisa siko bakongole yango wana eloko oyo olobaki awa olobi gato yango likambo oyo nde ezoboma bakongole na minute oyo mais tokamwa yango mingi te parce que bazalaki kaka bongo bakotaki na parlement bongo pe balingi batikala na parlement bongo mais bayebi ke foudre oyo eza koya ezali simbu ya peuple nde mutu akojuge akoyeba nini yo salaki malgré to zalaki na opposition eloko nini yo blokaki pe bo réussir parce que na kati opposition to monaka yango mingi na bamboko ezali un peu développé démocratiquement ezalaka pe na balwa mosusu mona majorité akoki penza kolekisa te aluki basolola na opposition afin que baleka comment na Congo majorité alekaka kaka pourquoi opposition akoka kobelela peuple te parce que baza complice yango atoka moite mutu lokola François Mwamba ye nakangami ne mingi po bandeko Rex babimisaki ye mutu liboso mais toyebi ke baza ebele na kati ntango nakoloba kombo na ye nakotanga bango nyonso aza kosomba ndako wana na France ndako wana asombi mbongo epai azwi toyebi te mais yango wana balwa ezoleka mpona nini ayebi ke bakocorrompre bango bakolekisa loi
mbongo wana bango bakoyiba ya makila ya bakongole baza wa kusomba bavi na bango awa na poto kobongisela bana na bango makambo en même temps bakoboma bakongole na mboka na bango et puis baza kobimisa maloba na kati ya parlement ke baza kobundala pona bakongole ba améliorer bavi na bango bokobongisa vi ya batu oyo boyebi kozala ba opposant ya solo te na parlement esalamaka te yango wana likambo ezali sikoyo awa likambo ya élection Papa Diane élection motu nyonso ayebi ke ezali nango élection ya mascarade. Mais du fait que poids lourd moko boyazali, Papa Bushiri auti koloba yango. Congolais moko tatikala na sima, aloba ke o ngana za kotala. Balobi oyo nyonso aza na makila ya Congo, toyebi ke élection ezali nango ya ezakutu te, mais toza kokene na objectif moko oyo kopesa que peuple congolais a se soulever aloba na droit na ye. Na minito na uta ikozwa mwa makomi moko euti na Kisasa ndenge marche ya colère euti koleka na Kisasa il y a 50 au moins personnes bazas blessées gravement pour police kuna eza matata na Kisasa na on a vraiment d'information nyonso te oyo nyonso ba peuple wana baza kosala eza kosenga diaspora azala na liloba moko to bonite mutu na mutu azala katoza tendance à droite na gauche mais ezalaka ntango na intérêt ya mboka babwakaka batendance wana batiaka sikoyo misu na bino na eloko moko po bomona ndenge nini bino bokoki koresir kuna bino wana. Kongo eza neti bamboka mosusu te, Kongo eza sous occupation biso nyonso toyebi, mais soki toza na moyen mosusu ya kosala te, moyen oyo eza kopermettre biso ke tosoulever bapopulation na biso, pourquoi ne le pas faire? Donc yango wana Papa Diane nazongiseli yo nanu maloba naza kolanda bino na bokebi. Eboto papa na biso Carlo na banzi likambu oto zali koloba likambu ya Congo bandeko bazali kolanda biso na kotuna motuna na banzi bandeko ebele bazali koloba ke pourquoi bino bozali kofinga wana motuna bandeko balobi pourquoi bino ba combattant soit na résistance na bino bozali na liberté d'expression te bozali toujours na dictature soki bozwi mboka dictature et ko continuer soki bozwi mboka boko maltraiter bato ndenge bato bazali ko accuser ba combattant ndenge to kolobake non mutu oyo azali pona biso te azali kolabo esika oyo tozali kolobake bato ya pouvoir ya en place esika bango bazali koyebisa biso ke tozali trop dur toliko tika bato baloba te soki mutu bato balobi tobeti tozali ko mener bato na violence ngana kotuna mituna eske na Congo nani akoki koloba na Kabila comme ça batika ye na yebite bato oyo baloba pe bafinga suka na bango tomoni ba Gabriel Mokia bato ebele bazali na kati na prison. Comment se fait-il que pouvoir en place ezali kotika liberté d'expression te na bato soki olobi babomi yo bakangi yo babomi mais balingi ba combattant biso to banda démocratie awa na poto totika liberté d'expression mutu nyonso to azali libre ya kosala eloko ya lingi na yebi te ezali nkoma bango bato bakoki kozwa mayele te batikaka bato baloba musala na bango kokangaka bato kobomaka bato alors baza ko obliger biso awa na kati na poto toza na liberté d'expression totika bango na yebite bandeko soki ezali nkoma ou bien bandeko na bazali kosala ki théâtre wana ekozala réponse oyo bokopesa na banzi bandeko nyosu tu position ya ne mwanda ntemi soki bomoni moto azali na suki ebele na mandefu il faut boyeba tina ya suki wana boyeba pe tina ya mandefu wana balobaka moto azalaka na libandi na moto ya mandefu ebele na kati na bango nani mukolo toyebi te bandeko kozala na suki ebele to mandefu ebele bandeko soki ezali ko servir nango na population te esengeli kokata ndenge ndeko na biso Amisi Bushiri alobike soki bozwi ne mwanda ntemi na poto botindika ye na libulu esika metro elekanaka enyata ye efina ye me bandeko oyo bakokanga pe na kati na Kinshasa esengeli kokokola ye mutu na mandefu nyonso tu botala elongi ya mwanda ntemi ndenge ekekoma eske ekekoma elongi ya congolais ou bien ekekoma elongi ya un chef spirituel oyo azali koteka mboka ezali soni bapaster tofingaki bapaster bateka bamboka batravaye na gouvernement en place tofingi bapaster abongo oyo tozali koloba ke oyo chef spirituel ya bundu dia Congo ateki sikoyo
tofinga ye bien tofinga yete ba pasteur tofinga ka awa na kati na ba radio ba pasteur miyibi kobima na basi ya batu ba pasteur baza ko collaborer na pouvoir en place. Mais oyo sikoyo ya bundu dia Congo oyo tozali koyeba te nga motuna ba parti nyonso tu oyo ese rallier na papa Titi président national Etienne Tshisekedi oyo azali candidat unique na kati na Congo. Mais bato yo MLC bato MLC nazo comprendre te soki balingi nini na banzi il faut to banda chasse au pouvoir esika oyo ya bato nyonso ya MLC parce que vision na bango tozali koyeba te biso nyonso tu awa na kati na mikili na poto tango MLC président na bango Jean-Pierre Mbemba a salaki alekanaki na ba élection na Hippolyte Kanambe. Tout le monde tokumisaki Jean-Pierre Mbemba mpe tolobaki na bandeko bokumisa bo voter Jean-Pierre Mbemba po azali mwana Congo banzembo yembamaki azali mwana Congo tokumisaki epe to apuyaki Jean-Pierre Mbemba ndenge tozali kopuye Etienne Tshisekedi à 180% eke alonga mopaya. Alors to soutenir Jean-Pierre Mbemba na lokoso ya mbongo to na ba makambo oyo azalaki nango ake kondima oyo alobi j'ai accepté l'inacceptable ye moko ake kondima makambo esengelaki andima te lelo ake ko se retrouver na kati na laye akamwe ye moko tolanda ye na ba prison Saint-Gilles tokenda kuna ko se manifester mobilisation pamba te ba mona ba congolais ba telemi. Mais Jean-Pierre Mbemba futela ba tumbongo te mais tango ba peuple pesiye makasi ebisi ke non longa mboka Zwab Kibokonzi ye andimi atikela mopaya mboka. Alors lelo oyo tokomi na période ya Etienne Tshisekedi au lieu que Jean-Pierre Mbemba oyo tozali kobenga ke MLC batu na ye ba appuyer les autres Etienne Tshisekedi ndenge biso to appuyaki ye mais tozali komona ba parti mususu oyo tokoki kobenga ya ba traître lokola ba BDK wana ba INC wana oyo ba parti ya Kengo Wadondo bango toyebi bango bazali traître ba traître numéro 00 mais tokoki kokamwa parti oyo ya MLC et bandi kotelema mape na kopesa ba proposition na bango ke voilà que non tokoki ko sadere ndenge wana te tolingi to sala cahier de charge na biso to pesa yo pona koyeba ke poste nini okotia biso balingi ko sala lisusu les mêmes erreurs oyo président na bango Jean-Pierre Mbemba salaki oyo awelelaki cahier de charge oyo awelelaki ba poste ba pesi poste na ye ba pesi poste pe na poste wana asali eloko moko te poste wana pe ba botolier asali eloko moko te eloko tozali koloba ke asengi poste ba pesi poste. Est-ce que poste wana Jean-Pierre Mbemba asalaki nango nini? Asali na poste wana eloko moko te apesi nango mopaya saka na poste leloko yo ko se retrouver na laye tokoma ko landa partout to sala ba mobilisation to sala ba manifestation mais siko ya lingi lisusu Etienne Tshisekedi ko na piège ou bien batu ba voter kaka Hippolyte Kanambe. D'autre part to sala lisusu na souci ya batu MLC te bien Jean-Pierre Mbemba te otokendaka kotala na laye. Tozali ko comprendre te MLC boule na bango ezali nini bateki mboka j'ai accepté l'inacceptable mais sikoyo komi sikoyo Etienne Tshisekedi akende au lieu ba accepter te sikoyo bango bakomi ke Etienne Tshisekedi azali kokende bango ekomi ke non il faut to yokana boko pesa biso côté ya ministre boko pesa biso eloko asingaki Kabila yango wana